Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyonso tu boswami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka bongo na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kosolola chaque jour soki likambo ezali et puis chaque jour tozangaka likambo ya koloba te po makambo oyo tolobaka to masolo oyo tobetaka ezalaka masolo oyo bino moko bopesaka biso bandeko. À chaque fois, ceux qui ont l'aide la mouki les Cambouezans à la communauté Nabiso Batomangala dans le monde entier. En particulier Batomangala, il y a Congo, Topé Angola, Topé à Congo Brazzaville. Et puis si pas si bandeko. Bandeko babeyi ngai vidéo moko tokotambola na réseaux sociaux bandeko ba mama moko bakoyi kambaki bakangi bango na track bale okende bongo na Angola côté ya Lufu et puis si pasi tikolobela yango le tokobeta masolo tokotalisa bino qu'est-ce qui s'est passé lisolo yango zalaki ndenge nini. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek votre humble serviteur papa moko boye chaque jour avant d'aller devant la télévision ko solo na bino pour la communauté de biso batamangala dans le monde entier. Tant on soupe, tout ce histoire de la communauté mususu, tu es là pas na biso pour na ko pénétrer dans le bar parce que si tu pénétrer mabe ko ekoya. Tika avant tout banda to pesa ka mbote to merci na bato oba osunga biso. Voilà, tout ça là qui en déplacement sika boto zongi na mabele maame na Jobour Poido matumo na mbote de retour. Ndeko Roberto Koyoka yoza kalipamboli tozongi na mabele on est là voilà mbote na sponsor officiel la chaîne Oyo Yannick Nia les dragons de la monnaie congolaise les faiseurs des millionnaires. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent mais c'est parce qu'il aime les gens. Après Satan la tête derrière la caméra mbote na l'idée djenga bokula kaikofo attendez les yaya balabala toujours ya mama meta mukendi wumela yondi mankambu Tison Luchombo, un prince à New York, il y a maman franc, Mbote Sikozali, na bosanité. Tu connais na monde ngwana. Mbote na mon ami personnel, commandant Congolo Anderson de Jobour, l'initiateur. Obundi monene ya mboka. Surtout mon bundi monene ya ban Afrique du Sud. Et yo kanise que bien. Bande kotola to la muki li solo zali nini balobi. Congolais n'a habité qu'est-ce qui ne va pas avec nous. Ba yaya na biso, ba papa na biso, oh ba batakala, ils nous ont fait croire que Congolais pour la kobonga, il faut kaka kobima libanda. Okomona mutu mususu, azalaki na position très bien na Congo. Abane kosa na Kinshasa, va et vient Lubumbashi, Kananga, what. Soka Zimbongo, Anika ateki lupango pour akende kaka poto, pour akende Afrique du Sud, pour akende Angola. Ils ont fait ça passe banengo. Tala lisol o to la bino abomone ngona réseaux sociaux ba reportage sa bino. Ba mama na biso to kima kikoloke nzele ya lufu re futa. Okomona mtafana na Kinshasa makenda koteka na lufu. Na lufu yango bateka nini bino moko boyebi. Kasi esuka na koteka te bande kote na mutema moto Congolais fwa kumputu Congolais liko fanda pana yete bande ko katisa na ngambu ya Angola mais parce que katisa na moyen nini bandeko et pesi passe trop image otala ndeko track pene ya munene e marba conteneur ba track wana ezakana ba double réservoir siko ba créer troisième réservoir bandeko troisième réservoir wana ezali business ba salaka na yebi tasi kolo compagnie a yebi makambo wana to kolo compagnie yebi makambo wana te o yebi chauffeur na convoyeur na ye ba yebi makambo wana ba kotisi ba mama na kati ya réservoir wana talaka réservoir ya mutuka ba koti si mama na kati e pesi pito pale ba lungo ba bazaki na lufu ba kota ti ba kele ti Luanda e pesi malamu te étouffement na kati bandeko na kotelo image otala ba commune à frontière à Lufuana pour ba kota problème na éviter si y a un soupçon to ba wane ko beta kuna doki te ba boni ke moto lekine walobi ba bandi ko beta pour ndi po moko na kati na bango déjà wana akoya ki kambaki bandeko to éviter wana ba komaki na frontière à Lufu mais ba batela ka partir à wapi ba que réservoir presque et ça la libende non
Alors, nandere mutu ke chauffaka wana, je me demande ba résister ki nani pendant temps oba ko batna lufu wana. Est-ce que ba mataki na lufu? Donc comment on a bana tono neza ba souder mo ya ko souder. Et pesi pas ba fungoli bango, ba mama bazo bi makambaki, musu ba résister, moko bena kawo ya sakalata kufite be kawo. De retour l'image totale. Tozo luka nini ba congolais. Angola eza so Angola ya kalate, o seria ba papa Léon. O za iso ko teki pena boy ba patron ba manangola, o bana lunda. Ba kenan tsango ba sala ba ngoti nzembo wengi musique 4x4 BCBG, bon chic bon ba les grands cacol. Ba sala nze baba na lunda à l'époque. Eza na susu ndengo wana te. Ba savimbi ba kenda ba grand prêtre, le lope ba grand prêtre Eduardo bango wana pe ba utu o kende susu. Donc Angola eza susu ndenge za la gate. Et comment il y a Lorenzo João mbongo ya mundele kule za kasute bangole bazoko lela mais yo kolongo kenengolo sa nini ndeko okomona pe waloko kamisi biso na linga fala loba bota na image abinu moko bota na po za pièce contre pièce na tela otala landa et bon to commenter to ko funga téléphone de bobenga na image bon moni conteneur yango wala réservoir donc bozomona totsawe pour te expliquer rabino donc ba mama ba koti na kati ya conteneur wana bomoni awo réservoir bozomona réservoir donc wana ba sali on le réservoir ba koti na kati si mama na kati tala pena le kola réservoir donc ba mitu ko amener za kana ba double réservoir bon ba sali troisième réservoir ba koti si ba mama na kati bazoya pa kati saba kende Luanda tala la kati libende bandeko libende Congolais sala azo banga makambute nyoso wana fwa kumputu bandeko toyebite ba matela kango wapi mais na frontière wana ya lufu dans les frontières aux alliés séparés Angola na Congo ba mama ebele ba petite sœur ebele ba yaya ebele ba kenra bo côté na lufu. Voilà, je salue Ginette Mawaba. Il peut être à Loufou. Comme petite sœur propre Ginette Mawaba, Ginette. A été rappelé à Loufou. Bande ko belé, ba maman est belé, ba papa est belé, ba on s'est retrouvé. Dans délai à Loufou wana. Mais bon souko na Loufou. Si qu'on a habité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ba kenra ko so marchandise na Angola? Ba ye na ngo. Ba kati na ngamba te na Loufou. To basala kanengeni to bakota kabilo ko busu bakoti bilo bakoti na bakoti marchandise côté na bisu ya Congo bakende koteka na ngambu ya Angola to ndengeni est-ce que na kati awa bloko na bango zaki na kati wa to ndengeni pesi passe bandeko tala pena risque ya terre du monde ngwana tala risque pena bandeko ezo pesa passe mama otiki ba na ndaku otiki papa na ndaku. Peut-être papa ebi ke mama na côté kana lufu kaka mais yo bête influence baninga olingo 4 sati Angola pour Congo ta comme influence oteka kana lufu to la kana Angola atebi kolon faut kota okota na Angola pena côté kana lufu futa vraiment ka cité mais faut kata tina ngamba Luanda pour que nous rejoignons okuna okende kokati sakuna na Luanda okende koluka nini tozomona comment est-ce que donc le seul peuple au monde où balingaka été pas ya voisin na yeto pa bazusaka congolais ba beta biso na Brazzaville ba sala o ba ko sala bomona na mikili ya poto na Afrique du Sud partout les Congolais mal aimés
Mais pourquoi vous continuez à partir et pas à payer bandeko? Ils ont fait ça passe. Au comment on a un peu bandeko que de loup, que de Angola, wana Luanda, au côté là peut-être na luquette ou na yetu na poche d'apportement. Au comment ça na $1000, $1500, surtout $2000. N'Angola qui ça la ligne. Est-ce que sur na $1000 wana, to $1500 wana? Aucune ma démarche non parce que les voyages et les droits de tous citoyens aux Congolais. Ce qu'on dit passeport, passeport coûte les autres maintenant qui n'a ça pépélé. Le bas là étranger de surtout na fait ici dans Mbutu Mbutu. To ko zonga ma passeport le sous. To ça une troisième mission ma passeport, beaucoup que ma vérité sur l'ambassade n'engue yali to bimisa. Toujours bon so malé mo ça no kimia to ko beta le solo ma passeport en ambassade d'Afrique du Sud awo. Aucune ambassade Angola babi na ville ou les na boulevard, ozui visa na normal, prise en charge. Bon hôtel les ala combien Angola? Bon hôtel ba $10, ba $20, les ali ba $30. Au bouquet d'un mois 2 jours ba pesio visa OK en bonne et due forme. So ki otika la otikali na yo. Ki OK na ba condition ya boy. Siko so ki boku faka. So ki boku faka. Elingo sa na ndenge nini? Ba memi yo ndenge wana okende bon oui c'est vrai so ki na mboko mon paya foko mana mambongo mais ça là ngona à l'amiable ça là ngona ndenge ya bien tala siko condition ya boy ba mama pena boy. Moi je me demande na réservoir ndenge wana chalet wana so ki ba bana ba ko mana lufute et que frontière bazela et pesi ba mulungi mais ba ngaba ko ma bibembe to te comment na bilili awa aux États-Unis conteneur et ba marque quoi na kati plus de 40 personnes ou 20 personnes. Bah nga ba traverser ba côté Texas côté à Mexique, ba côté na Texas, ba côté pe Texas. Roba miso ngo rien. Mulungi wana ba kufa so plus de 40 boy. Autant d'informations. Même chose. Africain liko fa la mboka na ete moi je peut ça nga mutu ko so yango wana. Ndeko na ko tolo image otala ndenge comment est-ce que ba so bimisa bango KO déjà. Na ko tolo image otala. Na côté le image totale. Et je peux ça pas si bandeko. Où allons-nous? Où allons-nous mes chers frères et sœurs? Dans le bar chaque fois, tu as qu'à regarder le collègue ko solo na bino, ko beta ma solo. Et ça n'a pas la ko nuire té. Pas na ko nuire té. Comment na ko peine kaka. No fanda ki boye bandeko bo bengi biso. Botini ba SMS, papa fisto comment est-ce que yo solo le makabelo, yo solo kana lufute. Au moins te ba maman oyo. Ba misi bango na kata réservoir ba ngaba kati ba kena Angola na bito ko lobela yango biso afata lo ba le kamera radio lo ko to linga ba preuve tangible to luka to mona to moni ba preuve to lakisi to zana ba audio ya moko ya bande ko azaki na conteneur wana surtout maman akweka maman boko mona akweka wana akufite kambaki mulukele ki soki continue aka peut-être ngakufa. À partir ya UNESCO tellement mulunge de kana kataka libende puis maman ba misaka moto baba ndiko beta tout taba ndiko beta wana do epesi curiosité oh mais comment est-ce que na réservoir ba beta ba fungola ba policier ba yé babi tina ba benga wana ba 6 étoiles ba mbila o dangereux côté ya Angola wana o ba ka ba boma ba sur place ba benga ba ko subanani bana Angola boyebi boko na biso na se wana ba koya wana. Si le chauffeur a un convoyeur, tout le monde y a ça bakimi. Ce qui va nous malamu. Okimi pour nani. Tobo ite peut-être peu bande quoi to yebite to supposé karake. Bande ko kenya Angola, Luanda ba somba biloko ba koteka peut-être na lufu, to ba koteka na Kisasa na yebite. Mais si peut-être ba liwana, mobala sa kana Angola, famille sa kana Angola, alinga raison de la famille na Angola. Asa na moyen te, a utilisé moyen pas akoma. Mais boluka moyen amiable. Pour nani ba kota na conteneur te to moyen musu ba kota kite bandeko kaka na réservoir ndenge wana bo sala ndenge wana forme réservoir pour muta mona te et pesi pas si bandeko na ti na ko sikota la ndenge ba bimisa bango tala osomona le wana réservoir ou la troisième réservoir ba créer KO déjà maman au KO to bano kims ba image musu pour na YouTube bi ka do mona tala on baso bimisa bango baso bimisa bango baso bimisa bango na kati tala baso bimisa ba mama na kati et pesi pasi bandeko zomon na kati ya réservoir
na kati ya réservoir ndeko tala pena ba image ya boyi ezopesa pasi réservoir o esengelaki eza na essence mais ba ndiko misa batala o ba lembi déjà tala mulunge leki moko na bango deja il ya ka bokomona ay ka tala mama yiwana ba jeune fille bango wana nyonso wani ni fwa kumputu bakende kaka Angola yesu nda Angola ya kalate Angola esi ebeba tala mama tokina kotoka mama wa msukutu kao deja bamoni wana kao wana dogi ya kufite mulungele tala mama yo wana sakine o saka commerce omoni nanobaki nini okomona kata saki wana mama ko sana $500 $600 $700 mais pas que na voie normal alignga à côté na conteneur na réservoir tala sikoyo tala ba conséquences bandiko ata bino moko do réservoir basali pena bien ba soudé yango bakangisi wana so ozomona libanda ozomona réservoir mais na kati kuna zali ndaku o ba marabato o kao pena kao bazo populaire moi c'est la blague ça te pour ma régulation à YouTube ozomona mais ozona besa image oyo benga na privé to kolagisa yo te pesi pasi tala yango na kati bon na kati nango de tikali tala pena bakambu ya boya ta bino moko pona nini makambu ya mabe congolais azanga kate bandiko ezopesa biso pasi ezopesa biso pasi okomona mutu musu pena ne ale bateki lupangu po mikolo komaka tramoltina ba katakata mutu teka lupangu ndambu toke na Angola eza sote za kala te bandeko bangolais bolanda biso bana mai obake na Angola bazo vi na Angola boyebi ki okosa te ekoma difficile bangolais bango bazo nga babi mamboka boyo ni ko kende kaka ezopesa mabiente to boy to petit muta voyager te po vie la rande wana mutu musu vi na ye ekosimba na Congo te ekosimba peut-être na Congo Brazzaville ekosimba na Gabon ekosimba na Angola oui mais luka moyen musu okende moyen aboete chiko awa omoni mama musu akorape mate kao déjà bomoni image kao so on a besoin de full image comme la biso benga to kutelo full image otala ba image a somo to la sika mukie to la sika mukie na téléphone kutu po eta bilinga te bo YouTube nenga za bilinga et puis si passe donc Congolais on kufa na moyen nyos tu ya voyage okolongo na mutu na Kinshasa matisi avion oyina Afrique du Sud awa pa que les États-Unis a commis awa akufi esimbite ba melie mbongo okolongo na mutu akende soki Brésil okomni na Angola osuki wana esimbite akufi tala biloko ya boyi tala makambu ya boyi okolandela bandeko wana basala bambongo na poche na bango basala bambongo na ba porte-monnaie na ba wallet na bango mais bandika ko dépenser te moyen muki toboité tango osala business contente-toi de ce que tu as ce que moni ke mbongo ne okeso bloko na Angola eza muki bante ka tele mata na lufu wana banda ko sala exchange parce qu'avec $50 bandeko juste to awa to ko sabino comment gagner la vie na business. Fonds nyos tout à fond, à ta $10 tu peux commencer au compte millionnaire, à ta 20, à ta 50 au banda. Ngelo est comme ça ngai. Ozomona ba mama bon, entre parenthèses. Okomona monter na $1000 au sa commerce. Et pour dire bien, on a continué à kati à des poteaux. Okomona monter na $10,000, $15,000. Il préfère appeler ça, Ganki, Tindiker, Memaye Afrique du Sud, Memaye Europe, Memaye Asie, Memaye États-Unis, Amérique. Or, on a $10,000, $5,000, et ça fait un commerce. Tu peux te retrouver dans les gens qui sont OK Afrique du Sud, sont OK Angola, OK Europe, Amérique, Okobonga Kuna. Non. Évidemment, ils ont battu Moussou Bahai, destiné à Bonga Libanda. Et si comme apata baba si comme apata koya tsini na baba ni boyebi ponga sina bosani po makango to pesa nga mutu ko swa ko sakanate ezo pesa mutu ko swa to yo kana intervention bandeko oyo eleli si bandeko image onde ko sala eleli to yo kandeko maman na biso balengo la TV pour y accompagner comme ça toujours to yo kaye qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'elle pense
na vidéo oyo ya ba mama na lufu bazo bunda bakota Angola et pesi pasi landa. Papa Fiston Pelende, bonsoir. Na biso nyonso balandi ya radio lokole télévision. Bonsoir na biso nyonso tout famille Bota. Esali pasi pe mawa. O pende andeko nanga boketu premier alobaka vraiment o peuple ya ndenge nini. Bandeko nanga vraiment ata balobi place yango bazo sopa ba dollar to place yango libulu ya diamant ezali nakoko riske vie nanga na condition o na monite nyonso esalamaka ezaka biso ba congolais na yebaka te biso ba congolais te basala biso na matière nini nzambe nanga congolais ozo riske vie na yo soki pe boza ba mama soki boza ba jeune fille soki pe boza ba papa boza ba jeune garçon vie na yo kokende kokota na condition ya bongo soko za exemple koza mutu apema okoki kokufa mbala moko. Papa Fiston Nzamba Pambolo mpona ba information kitoko elaka biso masolo ya boefo zonka na radio lokole TV Nzamba Pambolo yo vraiment Papa Fiston esali pasi pe mawa. Est-ce que mpona ko voyager kokende Angola to kokende Luanda to kokende Lufu soki wapi yango okende voie normalité mpona okoma na Luanda okende voie normalité. Il faut que les gars na condition wana vraiment sali passe makasi bandeko nanga ezala ta poto yango nga na lobaka na nzela ya risque na kokende te e bongo koma pays d'Afrique na nzela risque na kokende te vie eza moko tala bino mo réservoir wana bazolakisa biso ekoti 6 personnes ozoyoka tozolanda biso moko ndenge Papa Fiston abeti lisolo awawa tozolanda biso moko na bacommentaire ya bato totali video na bino ensemble bandeko nanga esali pasi makasi esali pasi naoki mawa natali na fi na ngai moko na riske yango kaka pona mbongo. Est-ce que Angola ngo bazosopa ba diamant Angola tilunde zaka nde ya kala Angola lelo ese loko te mie fona fana na Kinshasa mie fona fana Kinshasa so za courageuse na ko vivre nanga si on a courageuse na rosala très bien na sa sortie très bien donc pour na soit vite pour na vie na ngebonga to na sala bien fona keka Angola et puis Angola on a que na condition nini est-ce que na Angola on a ko na condition normale ça la raté condition normale ezali parce que nazo mona bande ko nanga pe basaka na Angola bazo yaka bazo ba misusu basala Kinshasa bazo ke na Angola na foi normale soki na moni pere ke ndeko nanga zo ke na condition bo na kolinga yango te parce na kolinga na perdre ndeko nanga te en tout cas sali passe makasi Nzamba Pambolo pasteur papa Fiston Pelende radio lokole TV bisika o masolo ya solo ebeta makafoma Nzamba Pambola yo peuple congolais to changer peuple congolais to milingana no biso moko soki yo moko milingi jamais okokota na esika oyo na réservoir a boyo kota pona o étouffer pema o étouffer fina yo siko tala chauffeur akimi parce que chauffeur a moni danger ezali pasi pe mawa ezali pasi na okoloba te ezali pasi na pesika vie nanga boketu première raison oyo peuple ya ndenge nini vraiment ba congolais to milingaka te en tout et pour tout santé na yo moko fi na yo moko Angola ezalaka Angola ya kala Angola lelo eza na eloko te mie fona kufa na Congo na va na Congo kene Angola po na condition boy okende pe okozwa diamant ngo leo na lobite okozwa pe filo na lobite tosala bandeko ba na Angola bazolela vie komi pasi vie komi sia bazoluka kutu moye bazonga Congo yo lioso o concentré na mboka na yo metala condition lingo kende la Angola episali pasi bandeko nanga saka po na Angola te même ata banzela ebele batu baza komi zwa valeur ya vite ya position bomo ina bango moko te bango wana bazoluka kokendaka na ba condition ya mabe bakobomba bango na basima batraki bakoti bango na kati ba conteneur bakundi bango nini omona bakebele bazokufa ka likola condition oyo esali pasi Nzamba Pambolo Papa Fiston. Merci beaucoup Maman Yolande balengo la télévision bokene pe ko s'abonner na chaîne na ye balengo la télévision TV parce que kuna pe abeta masolo kitoko. Nous sommes de cœur de paix ba fan nyos tout kotoyo ba landi ya radio lokole télévision bo s'abonner pe kuna pa Maman Yolande balengo la télévision kaka ndenge Maman Yolande lobisa kaka ngola te partout bato bazoko kufa dernièrement tu as vu comment ba image les gars na Maroc comment est-ce que ba immigré
Batomboka qui mata miroir ba kota Espagne, comment est-ce qu'ils ont été massacrés? Moutalobeli bango azate, les camozo les garara boy. Tu éviter bata droits humains ba liwa ba droit de l'homme ba liwa pi. Kaka so biso to attaquer pays so comme ba problème droit de l'homme. Mais comment est-ce que vous voyez comment on a massacré des Congolais? Pardon, oui, parmi les les Congolais, les Africains en général. Au comment na Congolais pena lunge pena Congo ayi azu avion comme Brésil azo mata moke na désert ya Panama na désert wana pena ba forum sur côté Amérique latine kuna. Combien ba kufi ba kunda ba on ba vidéo les cap non to kundi mutentel awa to na okata to kota États-Unis et s'il y a kokité étouffement ba na balé to maladie to kundi na zamba combien ezote ya kaka te bandeko combien de batika na mer Méditerranée ba Congolais, ba Africains, et ça peut ça passe. Tout à chikoyo, mwana ya lunda ya kala, papa Tembo 5 étoiles. Yé pena mwana Angolais ya tanga. Amonde ni ponga likam o papa Tembo. Omoni batu ba melingi te na kati mboka na biso. Batu ba melinga te. Parce que soki pena o melinga pena bien pena o melingi pena yo moko melinga. Bunda zwa na kati mboka na yo. Ko vie mboka baninga te. Parce que déjà bato bakoma comme na niveau ya kosala voyage na kati ya ba citerne ndengwana donc bazo sa su normalité donc congolais akoma comme na mutu comme na problème na mutu donc jamais bako sala voyage na ninga ya likolo camion ça va mais pas na citerne te non c'est erreur eloba nango ata papa Tembo sala voyage matata na likolo tozong sa Jesus matata na likolo antenne, on peut comprendre. Mais yoba kanga yo na kata citerne, au moins chauffeur akimi. Ça se passe à l'école mutuka. Chauffeur ngo kima. Convoi ngo kima. Mais ce que on a c'est na kata réservoir, crime, trafic, human traffic. Bo trafiquer batu. Et ben infraction comme belle orbicate. Na mama peut au moins so ba mama ba contribuer na sakina bango bazana mbongo. Ba kopose na no mango mbongo na bino pamba. Et bien ngona nezalaka. Toyo ka papa Tembo. Moi Angolais ya tonga papa Tembo il continue papa Tembo allez-y na moni pena ke batu na Congo ba melingi suti parce que biso tout kenaki na bangola mais tout katsaki na niveau o bango bazo katsela te na ba citerne non luka les voies et moyens ya bien o katsela na ndenge ya bien oluki mukanda so ke kuna na boulevard de 30 juin kuna bazali ne bazonga na Angola yali pare crise ali kota na ba bureau na bango cinéma ba papier kuna ba okeneti na ba frontière o lekati na Ngolo koti oko ba peti na Luanda eza te ba koma tina niveau ke ba koza tina ba citerne ndengona non wana ba koma reverser souffrance eza pe na limite ke mboka ngo pe ya biso souffrance eleki ba tout baza kuna ba souffrir na niveau te ke fo ba kima mboka ndengona po ba ya na ba kota na Angola na niveau citerne non. Mais tant que bango bazio na niveau citerne mais tant que bazio na niveau citerne kasi bako kuta na pena lufandi babenga nini ba immigration service immigratoire awa na kati Angola no na Luanda na Angola kabinda obina ba songololo siko pana nifo bakatsa na système ya citerne parce que bazo tshaba vina mo danger parce que bako kufa na nzela pour rien bako sala bako tsala ba tono pour rien ils vont mourir pour rien pour nani pour katsa ko ya kwa vie mboka mobo ya muke lokola Angola eza mboka o bango Kongola kwa vie à 100% non bangolais bazo sala tout mboka na mo ko bien le Congo pe ba continue ba ko sala tout mboka na biso ko maka bien po ba ki bimaka te ba Congolais ba te ko vie ba mboka batu non faut ba kata eloko wana donc on a tali image wana c'est peut-être parce que bazo ko zo katsa na ba citerne pona nini pourquoi eza malamu te faut payer te nani ba konti ba telemela likamwana eza normal te oh Angola ko mingi ni pona ni mutaki lokati wana tina na citerne pourquoi na citerne pourquoi zo matiki ça ba dégâts so tala ba image ya boyi kupanda na mokili mobimba ke Congolais zo kimamboka na ye po ke na Luanda po na ko katsa zo katsa na citerne mais ça c'est grave. Et puis les Camerounais sont mawapi na frontière ni ya Lufu. Oh, soni makasi. Lufu. Onika. Le Lufu comme place spéciale pour na ba Congolais. Lufu. Bazo yo sabso mboka bazo ko ba Congolais soni. Batika makamwana bazo sala.
lufu eza kaka awa lufu eza mosika te na mbaza na songololo no kwa watu waoya usala badega bakota sepo na lufu na sens ni voilà wana papa Tembo mwana Angola ya tongo tango Angola saka no Angola serena bango tango Angola simbi sute babandi ko bima mais yo ozolinga okindi kende pe la fois normal boy te na kata na ba réservoir et pesi pasi bomone bazo bimisaka ba mama kuna to tila oso tala suka avant de cette émission tani ba bimisaka bango tani ba bimisaka bango tala pena aussi kao déjà to tala te ya kawate pour na ko éviter la régulation à YouTube tani ba bimisa bango tani ba bimisa bato tala pena yomo ba bimisa ba mama tama ko yokuna fandi 6 personnes s'il vous plaît ba mama 6 na yebi soki ba mama 6 to ba mama combien ba papa combien mais ba ro bimisa bango kuna boyete pasi do track pena ya munene track wana omoni ba mama on se ba kati kuna bango to ba na kati tala moko yo azo masusu tala mama yo azo masa lembi déjà ça lembi pasi bandeko pona nini Kongola liko fara ndako na ete aliko fara mboka na ete mboka kitoko RD Congo tala mama yako mama kawa ça lembi déjà mboko kutu kao déjà pona nini fo kumputu okomona pe wana sana vie bien ateka ngane bete la lufu wana aya fara bete na mbanza ngungu to na kisasa agenda koteka azongi mais influence abaninga tokota kaka Luanda mususu poko mona aye wana ayeko bunda na lufu bunda so mbongo akatisa Luanda ko sala musala nini okende kotekisa nini osala marchandise te okoteka nini ezo pesa pasi ngamba kabuzo pesa nga mutu ko swa na radio le kolo autre yoka ba histoire ya marque na bandeko tozo betaka masolo pona kopeni masolo to betaka ezaka pona esunga yo esunga ngai partager bandeko to s'abonner massivement na radio le kolo télévision kende na YouTube soki batinda de lien au fungo lien au s'abonner mbala moko ko bossa to fina cloche notification soki pe ozoyoka lisolo to na audio na nenga radio kende ka na YouTube beta Radio Lokole TV o s'abonner pour ce que émission au ratakate e rambala moko pa na yo soko s'abonner à Radio Lokole TV auquel isusu o s'abonner sur na Radio Lokole TV 2 deuxième chaîne na biso pour nyonso to lobelaka makambo oyo ezo pesa pasi et pesi ngai mutu ko soit nous sommes obligés d'arrêter là. Merci la coordonnatrice ya Radio Lokole TV na Radio Lokole Télévision 2 Mamari Naumbi. La femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, je valide. Tosuki Awalelo. Portez-vous bien. D'ici là, on va se retrouver lobby pour un numéro moussou. Il y a Radio Lokole Masoro sur votre chaîne Radio Lokole TV. Chap chap. Et tchara. Délai à l'oufou ou commis spécial Mawa.